Mbote de partout, bozali kolanda biso na kati ya Ediba TV mwana mboka Congo. Chaîne oyo eyelaka bino masolo kitoko ya mboka na biso. Napesi mbote na ba abonné nyonso bazali fidèle na kati ya chaîne oyo pe weekend elamu pote nde bozali présent ya kolanda biso na bokebi pe na bwanya na kati ya émission tobengi le marteau sur la table. Le marteau sur la table, rien que la vérité sur la vérité. Bandeko balandi biso na kati ya bokebi awa na kati ya chaîne oyo. Lelo toye na ba vérité oyo ezali kobima malembe, malembe, malembe. Oyo tolobaka ke vérité eyaka na ascenseur. Ebandi kokoma pe esi ekomi. Toza na ba message oyo ya bato ya Est oyo tobengi ya président Paul Kagame. Oyo azali président ya Kabila, président ya Nanga, président ya bango nyonso troupe ya ba rebelle oyo bazali kobundisa mboka na biso Congo. Tozwi ba message na bango nyonso na maboko yango tomemeli bino na mokolo ya lelo. Ya liboso tokoti na lombango mpona komanyola miniti oyo tokosolola na bino mbango likambo ya Paul Kagame. Kagame abandi kondima accord oyo esinyamaki na kati ya États-Unis. Kutu abandi kondima te andimi yango pe atindi ba félicitation na ye na monsieur Félix Tshilombo, président de la République na biso ya Congo. Kagame akomi na problème ya kobundisa troupe oyo ya ba rebelle oyo babundaka bango na bango depuis wuta kala. Kagame asili mayele abandi kobunda na troupe oyo ya ba FDLR ya ba Rwandais oyo bakimaka na Rwanda bayaka kosala refuge pa na biso na mboka na biso na este na Congo. Parce que na loba na bino na émission moko euti koleka la fois passée na lobike na kati ya Goma kuna na kati ya este mobimba bomonaka wana tozali na ba troupe ebele ya mikie oyo ba-américain bakotinda général monsieur Dan Kay oyo natangaki kombo la fois passée na émission elekaki po akoya kosokola après 30 jours kosokola ba troupe nyonso kosala oyo tolobaka ke kobimisa banguna nyonso boza koyoka bake babundi na Uvira basele po bakende Kisangani tout wana ezali ba manigance ya ba rebelle oyo tozali kotia ngai na yo tembe oyo tozali koloba butu moi tolobi awa ezali Kabila ye nde azali mokonzi ya ba rebelle congolais ignorant congolais oyo nabengaka M23 congolais oyo nalobaka makanisi mokuse congolais oyo azalaka toujours sentimentaliste congolais oyo azalaka toujours soki ozotalisa likambo ezali na nzela alobi alongwa wana azali moluba congolais oyo azalaka toujours na makanisi ya mabe ya tribalisme alors que likambo ya mboka ezali likambo ya tribalisme te likambo ya mboka ezali likambo ya longwa oza moluba te ezali likambo ya moswahili mukongo mutu abandundu moluba mutu tu oyo atangami congolais nde ezali likambo ya Congo ezali likambo ya kofinga tata mokonzi ya mboka te même na bible eloba yango mutu afingaka tata mokonzi ya mboka azali mudi ezali na baverse oyo tokotanga toyebi yango jamais koki kofinga une autorité te oyo azali aponami na mokili mobimba mais congolais ignorant nde tobengi ba M23 baoyo bazali kobundisa ye moko mwana mboka azali kolinga kuta aza koloba Kabila kuta zonga Kagame aya et pourtant Kagame na Kabila bazalaki déjà bazali sikoyo oza koloba susu bango baya yango toyeli bino message moko lelo oyo ya kosekisa ya kokamwa Kagame abeli liboma de mokonzi na bango nyonso abeli quand on dit abeli liboma ezate kakati bilamba tout d'abord azana malade awuti na basoins médicaux vrai état na ye ya santé eza bien te aza kosala ba besoin biloko tout na ba pampers aza kolata biso tozala ba information wana nyonso ya wana bi bokotaka na kati Ediba TV mwana Congo mwana mboka Congo oyo ekambami na munganga spirituel bokozwa rien que la vérité sur la vérité
mikolo oyo ezali koya tokozongela koyamba banaliste plutôt politique oyo bavandaka na mboka Afrique du Sud nakola sembela na ndeko Yves Mupompa Noël Kindongo epai bozali bobongama deja Igo Kampanda bobongama po kala mingi te tokotambola lisusu ndenge tomesana kotambola kokabula mayele biso na bino na kati ya Ediba TV mwana mboka Congo na kati ya émission tolobi le marteau sur la table po bozwa ba vérité misusu ezali caché awa nayaka nde kopesa bino ba information ba analyse oyo akolakisa ke botala ndenge bato oyo congolais oyo azalaki ignorant azali kosupport Kabila azali kosupport régime wana oyo alobi ke Tshisekedi aza na bokonzi nauti kolanda video ya moko bazali bato soki ya sesanga soki sesangama soki nani parti nayebi te voye je comprends pas le congolais akende kofinga tata mokonzi yango mboka ona bande ya bato na ye ka Tshisekedi akoti na pouvoir mboka na biso Congo ezalaki na courant kaka te mboka na biso Congo ezalaki na mai te mboka na biso Congo ezalaki kaka na badélestage ezalaki na baproblème ebele ngai moko nazoyebisa bino monganga spirituel j'ai quitté chez moi au Congo na 1980 non 2008 je m'excuse pour la kosala moi confusion wana depuis 2008 que je suis libanda ya mboka nazalaka libanda nazongi na bimi lisusu depuis na bima depuis 2008 ngai eloko nga natikaka te ezalaki kaka bawewa ebandi na nsima na nga mais oyo eloko babengi courant moi j'habitais commune de Kinshasa courant eza kosala biso délestage soki eke ngambo oyo ekatisi ngambo wana soki elongwe ngambo oyo eke ngambo oyo donc rien n'a changé pas plus parce que tata mokonzi ya mboka akuti mboka par terre azali na droit ya kobongisa ya kobandana na baracine kolongola babiloko nyonso ya mabe tel ke bavitel kamere bato baza koloba kirikiri ye soki alobi likambo na ye tata mokonzi ya mboka ekokende mpe ekozala vrai nyonso eza kokende na ntango nango bokomona mpe ntango ya vital kamere awa ezokokoka kala mingi te awa mpo asa komi na porte ya kokende mpe bakokanga ye na batrahison na ye azalaki lokola azali lokola te me azalaki pion ya Kagame oyo aza kopesa bainformation nyonso na Rwanda tala biloko toyebisaki bino oyo bamisusu baloba na biso Kabila asakenda kala megere eza kosila te non Kabila était là il était avec nous ici en Afrique du Sud Kabila aza kosupport bango azotinda bambongo na este Kabila était là il est toujours là ti poinçage ya tata mokonzi ya mboka eke na bango na suka Kabila aye kobima ye moko na pwasa aye kopanzana koloba sembo ke ye vraiment nde azali président ya barebele M23 na parti mosusu wana F de l'air ya barwandais do bazali lokola 3 équipes Kabila azali M23 mais patron na bango nani Kagame bango sikoyo na F de l'air bayokanaka te parce que F de l'air mosusu ezali kobunda lokola na parti na biso lokota bacongolais mais F de l'air mosusu mpe esi ekabwani oyo ezali kobunda kote ya barwandais sikoyo Kagame aza kobundisa F de l'air oyo ye na motu na ye Hippolyte Kanambe mpona kotya contre kale congolais fungola miso eloko nga nalobaka na bino chaque fois soki napesi bino message nalobaka lokola prophète quand je dis mes messages ezalaka vrai peu rien que la vérité lelo oyo Kagame abeli liboma mpe andimi bakor bakomi koloba kutu tondima kor oyo ya Qatar te oyo papa mokonzi Tshisekedi atindi bato mosusu kuna baza poa te non lui il est le chef akoki kokende tu kompa kokende te pourquoi ye fo akende kaka mpo akende kozala kuna na kati ya bakor ya bato wana non congolais nalobaka na bino ke monguna ya congolais ezali kaka congolais ye moko ignorant azolinga kopesa mutu oyo azwi bokonzi na nzela ya koboma te na nzela ya kosolola mpe bavote ye on a des images ata tolobi ke politique ezali buzoba me ngai nalobaka na bino chaque fois ke il y a des chaînes aussi ezali buzoba
biso ba edidi ba oyo bokotala lutanga na banda na kotikala kaka na bande nanga naza ni pour que ba opposant baya nga nazali réellement naza koloba vérité ya Congo ndenge tata mokonzi ya mboka oyo azali mwana ya congolais pe lokola ngai na yo du sang sans le profiter asala mosala na ye topesa ye ntango mpo olobi Congo na biso tosepela tozalaka libanda toyokaka bato bazokumisa mais là-bas chez vous vous avez tout mais qu'est-ce que vous faites ici dehors alors yo moto oza koya na intention kaka ya kofinga ya koignore kobenga tata mokonzi ya mboka azali incompétent yo nde ozali incompétent boni bofingi incompétent alobaka na bino akosilisa guerre ya este mpe akosala ta akotangisa litanga makila te yango te oyo bakangi Uvira oyo bakaka nde bazokangana kaka nde bakotika parce que les Américains ils sont déjà prêts à tout parce que bayebi ke basi basali cop na bango epai oyo bango mpe bakoya ko vivre ezali mosala mission ele bomoni boza na position de faiblesse toluki grande puissance mpo asoutenir biso totie ba œuvre na biso matière na biso ye pa meme ezali cop nga napesi yo Ediba TV mwana mboka Congo yo yelinga nini vous vous jouez la TV to Mandiangu TV yelanga eloko oyo nga pe na kozwa na mérité yango un bon président tala sagesse ya mokoto azwi abendi baaméricain baye bazoapportere biso misala biso mpe tozobénéficie parce que mpa na biso misala eza te totala avant fin de l'année bato bagangaka mpona mai na courant bokomona tout le débit ezalaka débit mpe ezalaka na fin ya eloko nango débit ezalaki ke bayibi basali to enfin basala plus de 30 ans mais alors congolais akomi korécupérer biloko ya bango nde nayebisaki bino ke ezalaka facile te 30 ans après alekaka na seconde moko basinyaka kor mbala moko kuna esili mais lelo oyo tozomona yango tolobi ke bokende na google beta google tanga bakor yango tozoloba congolais azocomprendre be te tanga bakor oyo ekomami kuna ezali mpona kimia na este rwandais bima tika congolais agere mboka na ye suite fin ezali ke ndeko na biso président de la république oyo ya moyibi président Kagame azwi abeli liboma akomi kotinda meme message koyebisa mutu na ye pourquoi oproposaki mutu mosusu te oke kopropose Tshisekedi bakanisaki ezali liyoto opesi babombeli yango après oyo kozwa estce bokonzi ezalaka bongo epesamaka après bazwi bazongisi nanu tomona yango te banda mokili banda nanu mpe tomona te mutu azalaki ancien président lobi akima kende na parti ya barebele ye nde rebele botala makambo ezalaki mwa petit message toyeli bino na mokolo lelo samedi le 6 juillet 2025 oyo toyei kokabula na biso na bino na kati ya chaîne na bino Ediba TV mwana mboka Congo pe na kati ya émission tobengi le marteau sur la table boko vivre makambo mosusu ya kitoko ezali koya na kati ya chaîne oyo bosabone massivement po te bokoka kozwa ba émission mosusu ekoya lundi toza na bino à partir ya 11h précise heure ya Afrique du Sud heure ya France bozala déjà na plateau na bino bokozwa biso en direct tokosoa na bino na molai pe na mokuse bokomona pe baprogramme mosusu ekozonga oyo ekatanaki baprogramme ya bamusike baprogramme sportif pe ya bacomédie ekozonga na kati ya Ediba TV mwana mboka Congo naye kopesa mbote na baoyo nyonso bazali kosoutenir bachaîne oyo na mosika pe na pembeni financièrement pe na baconseil ndeko Sule Ekauka na peso bambote mingi mama Shela Mwanda Zambe apambola bino pe amona bino Mike Ngoi na kati ya mboka Washington lola efongoma mpona baye oyo balandi chaîne oyo na bokebi pe balandi message oyo na bwanya tomonani mokolo ya lundi soki
Yesu Masiya azongi te. Je vous aime beaucoup.